déjà ouais ça le quoi quand on ça introduction pamba. OK. Pas mamba coup d'état na loba yango acteur à film Jackie Chan François Béa. Oh Mikolo asali maman na film maman na scénario raté. Ah bon? Baluki basa la coup d'état wana ba planifier yango le loté. OK. Oh tokoko besali de ba 7 mois. Ya coup d'état ou. Akata motema. Yo mona motema na eza mabe. Ndenga za mabe tika ta motema. François Béa yo permettre comme ma président Fati. PD1 François Béa ye wana bande côté le l'état de droit na mboko. Nazana ba preuve yende mta stopper état de droit. OK. De deux, on dit François Béa na di bon à Célio. Ministre intérieur. Donc intérieur maboko à Célio. On ndimi ko nakamwe ministre intérieur bazo préparer coup d'état pour na mokonza mboka. Ministre intérieur tanga osala coup d'état. Yo za mokonza ba soldat tout na Congo. Yo zo tala liso à Congo. Oyeba kitendeni. So ba ete ba tika likuna. Akomi ne Sud-Afrique. Tu vas bengela bango. Mais Kabila des producteurs il a tenté après ça. Oh, botika Kabila fan d'accord. On te ke bino bozo ko c'est la Kabila makam. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukoudou, il y a un Congo Swiss TV. Bouloukoudou, ça c'est du bio. Et nous là, ça que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna, il y a ma chambre froide d'été. Vraie information, c'est Congo Swiss TV. Bonjour, bonsoir dans la monde entier. Balandaka Congo sur télévision avec Marisa Sugarfleur dédiée à l'émission Abino Bolingaka Mingi entre nous. Avant la bande d'émission, on a tikana fan de Sambo na papa social. Papa social, papa Panzi Vianney depuis Canada. Alors, on a petit peu merci à Bana Braza et puis Bana Lubumbashi, Bana Kine. Gros bisous à vous. En tout cas, les lots tous un thème je ne sais pas tant où yoka sur yoka comment. Alors, tu es que le bien, bon bien, mboke ça na kimete, Kabou Naza déjà démissionné, Atiki na Moussala, Fati donc maramosé belé belé. Alors, na yeko le bien on mon côté, Naza na moko mulo belé mboka, kombo na Blaise. Blaise, bonjour. Bonjour mère nangai. Boni papa. Ah ma bille. Si on me konzambo ka bien te serenga pena bien. OK, la pression merci de me dire invitation à biso se présenter comme bato ba ebingai ba ebi de la sentinelle de la République moi habitinda peuple Blaise Lumbi. Ba o ba ebinga te boye banga. Naza pe sous gardien du temple jeune tigre UDPS. Blaise Lumbi. L'autre fois, c'est ça. Ah, on est allé à Mambaka, là, les femmes, mais pas mais normalement, toujours, le vaccin, docteur Etienne Kiseke, il y a Kolobande vérité. Nga ndongo nga boye, mututu na mboko swasali mabenga na olobele. Nazana tepo, na melise biberon tonité. Na olobela, et pas ma na loba. Batu ba finga ngo me ba ko comprendre ngo na ba 2000 et quelques. OK. Mambo. Ne ka émission no. Na lobela mambo ba conseiller. OK. Na émission na lobela mambo before. Na lobela mambo video chimanga. Na émission na lobela makambuya ya vient na biso bea. Na lobela ngo kaka na émission. Batu ba finga nga batu ba benga nga zoba batu ba loba biloko ba message koloba. Mais nga na zaka toujours pour na vérité. Okay. Mais dans ces opérations qui basissent mambo à coup d'état, il faut nommer un prophète politique. Namboko po na loba. Président de la République a couronné nga. Aebio. Et bon fatia e banga ta ma bunga tonde. Aebinga. Prophète politique. Poma na loba yango eko sala. Yonde munoko ne. Perate. Makamo uzana ndenge ni toyeki ba coup d'état ezana ndenge. Oui. Mamba coup d'état ezali sous mambu ya robomba raté. Okay. Oye koma mamba ki songi te. OK.
nalobango déjà oyo eza lokwaka naosaba introduction pamba mpo mamba coup d'état naloba yango acteur ya film Jackie Chan François Béa oyo mikolo asali mama na film mama na scénario raté baluki basala coup d'état wana baplanifie yango lelo te oyo tokoko besali deya ba 7 mois ya coup d'état oyo 7 mois donateur ya coup d'état Kabila Kanambe Hippolyte ye donateur ndako bande kosalela baréunion ezalaki ndako ya André Kimbuta place bande koplanifie yo kozwa parti boye yo kozwa parti boye yo kozwa boye po toboma Fati Ranger nalongoli ekomba beton oui. Fati Ranger Ranger wana ça veut dire ya motema mabe maman Fati eza motema mabe tozo commissaire motema mabe mikolo to commissaire dictateur pour na pepe mais si on commissaire motema mabe mboka ekufiti oui pour bandonyo ko non mboka ekufa te mutu na mutu akozonga moyen koyiba eza te corruption ezala te mambutu coup d'état oyo François Béa préparaki mpo ya koma président de la République oyo nalobaka c'est un coup de pied dans l'eau président Fati tobanda koloba longola baconseiller na yo balingi yo te eloko esalinga pasi ntango François Béa atangi before biselele chose grave before biselele wana mama oyo kaka na décembre babwaki bombe na bar kota este before biselele azalaki mopanza este barebele bakoti before biselele na mwasa batu na hoteli na este mais sans kopesa président de la République rapport makenda kosigner serment de royauté na Rwanda tant même ça qu'on a sentinelle yo zo ba vanti kaka le même biselele wana conseiller ya privé ya chef de l'état matière ya sécurité ozo comprendre before yé pas ça dit non babeta fatigue na loba mamba vide chimanga c'est un voyou vide chimanga so bolongole la mbane bomo na tatouage ya munene na nzoto ne c'est un voyou c'est un criminel non ça non mon andi bato tout bataka batatu baza ba criminel pourquoi vide chimanga révessé vide chimanga président paie sur confiance conseiller en matière de stratégie yo pokoti na monde à coup d'état vraiment na général Kasongo bon maman donc baza nzela moko coup d'état maman coup d'état wana président lingaka ya na dimanche mutu abenga eza François Béa samedi babengi président ye bakati signal na aéroport baparvenir kotindika mama Denise bon François Béa alatisi bato deuxième nzoka mura alati bango tenia deuxième na munition mpo baboma président de la République bon biloko aboye biso tobetela bango alors ceux qui bato bakosala bongo Fati alors décision na eza ndenge décision attaque muku président de la République Ranger décision président de la République azwi eza nanu justice asa musala na ye justice akanga bango tu na minute François Béa oza mabe tina kati ya motema yo mona motema na eza mabe ndenge aza mabe tika kati ya motema François Béa yo permettre koboma président Fati pe de 1 François Béa ye wana bande kotelemela état de droit na mboko naza na bapreuve ye nde moto estope état de droit de 2 ozwi François Béa na dibo aselio ministre intérieur tobetere maboko aselio oyo ndimi nakamwe ministre intérieur bazo préparer coup d'état mpona mokonzi ya mboka yo ministre intérieur oyebi na oto donc na bino moko bazwi pouvoir bapesi bino alors bozo kokate entre bino bozoyiba boyokana eza te non koloba te ke bapesi pouvoir oui boza na pouvoir un dictateur comme Kabila akoko pesa pouvoir te un vrai dictateur fa kufa lokola Kadhafi akufa na pouvoir na ye bapesa biso pouvoir te peuple nde abotola Kabila pouvoir apesi biso
Alors, peuple, bobotola et pouvoir. Bapé Sibino. Alors, comment Bino entre Bino, Bozo Iba, Bozo Boyo qualité, depuis Bozo pouvoir. Kabila, c'est Kabino. C'est là qu'on a vu sur Kabila, c'est Kabila parce qu'il est en travail avec Mamboza. Là, mais comme on zolo besoin capital, mais Kabila, c'est un grand valeur de la République. Kabila, il y a un type Nina qui s'assoit. Attaquez, tant qu'à père Nadae, ce qui soit disant père Naï. Ou à Moutou Gaya. On se comprend. Tout le monde a compris. Na quoi il est un ministre intérieur. Ministre intérieur, tant que ça la coup d'État. Yoza mokonza ba soldat tout na Congo. Yozo dans la liste au Congo. Vraiment. Oyeba kité neni. Donc yeba c'est que Kabundi Azoli Biso est compétent. Atiali Biso le ministre intérieur congolais assez. Mais il y a un monde aux Asima Kabunda, c'est quoi? Nazaka Sima ya Mouta Koufa déjà docteur Etienne Kiseke. Ah, mais l'autre fois, on a le bac aux Kabunda. Mais comme ça, on a vu non, Kabou ya pas Xavier Nanga, Jacob pas Xavier Nanga, fils Moukoko pas Xavier Nanga, Kuis Mabil Pedie Nanga, on se comprend, viens Nanga tout, viens Nanga. Bango tout bataba viens nanga sérieux viens nanga mais le problème est ça dit soki ne obungi nzela na zongisi OK coup d'état salami ministre intérieur pour réagir ni ba généraux baza to banda ko bisa mu ko tombolo Fatib ranger to banda ko bisa ke ba conseiller no ba ko beta ko ka coup d'état pour ba lingiote ba kinde ko yiba. C'est que finalement, bon travail ndenge nini. Bon ça ka bonjour boche na poste ayibi. Donc bon ça désordre trop. Parce que peuple ba so kawapi. Président Azam Malé ameka ki bango. Ameki bango lobi yo travailleur, yo lingi moka que do ça. Si je voulais tout. Maintenant c'est peli. François Béamoli, ma docteur Etienne Kiseke de Kota qui est dans notre comotanga basekele, basénateur. Bali, yango qui chef de l'État lobby 48 heures mutuka za libanda mboka. Est-ce que yo sont sûr que batona on se boya? Kabila Kamere et puis Moïse Katumbi est-ce qu'il boya? So ba été batika likuna. A commune Sud-Afrique. So bengi la bango. Mais Kabila des producteurs, il y a attentat à présent. Oh, Botika Kabila Fanda. Oh, non, t'es que Bino Bozo c'est la Kabila Makam. Mais Kabila Fandi na quoi na kimia. Na awa. Mais comment Bozo baka Kabila Na yoka maman na ye pona ba dinete. Na ye pona sala ba aventure. Mais na ye pona biso ke sponsor ya coup d'état eza Kabila. PDD, Bissot ko frappé ministre intérieur dur. François Béatelemeli justice. Oh, le état des droits Moutabomi en François Bé. Mais les informations Moutabomi sous état des droits. Et ça ministre Obabendi Aselio, ministre intérieur pour les l'état des droits. Conseil d'État. Bapesi ordre na bango basambisi gouverneur à tout. Il y a Congo central. Basabisiye bapesiye ordre azonga. Mukanda wana eza na bureau aselu. Tilelo. Aselu teti. Poni na lia déjà mbongo ya vice gouverneur en juin intérim à tout. Alia mbongo azozo ba injonction ya bato batiaye wana na ministre intérieur. Siko aselu tolo banini. Tellement vient le professeur Vundwa au Moutamaele. Azu ba rapport tout ndenga zo bometa des droits à Selio atinja ngombala moko na cour constitutionnel ba exécuter ba kanga Selio et ko kwa pe coup de tele qui est kaboye na ndenge ba oluka ba kanga ngala zo temela fo ba kanga to bunda ba kanga Selio ministre. Mais attention ba kangi ba côté na prison ba obimisa non oh ba kata 16 ans Aselio premièrement manqué président de la République. Mais on manque qui on mais non je explique yo maman on manque qui on est comme pas FCC biso il est pestoye ba quitter mutakangisi caméra zati ezaki cop na bango FCC siko Aselio a manqué le président de la République respect pour ba juge nyo surtout ba telemeli balobi à tout azonga
gouverneur ya Congo central. Mais Aselo aboyi pourquoi? C'est qu'il y a des copes nae. Il y a même une tourna. Aselo est Aselo yo sa combattant. Yo bunda. Ba fanatique ya bato ba tabino déjà tolongoli. Pitié za te tolongoli. Yo pe ozolongwa bazokanga yo po obomi eta des droits. Aselo. Yango na debisa bana Congo central. Bobo sanate. Makambu ba prophète balobaki. Moutaro bongisa Congo central. Eza fatina tout. Ah bon, vous assure? Les bitina. Tant que vous avez payé à tout. C'est là. Avant qu'on me paye à Yibi Pega ici. Non, non. Parce qu'il y a des bilans pour poser à battre. C'est là. À tout. Aza Moutoyo, Aza na plein d'expérience. Na Congo central. À tout ndenga zawana. Aza na makambu. Ebele mission na le civilité. Mais na ebi sa bataille de peste dozo rêvé. Oyebi ke lelo yo. Ministre intérieur azui mbongo tokokoloba mbongo ya bato Kabila ponini akende kosalisa élection na ba province pa kotisi Congo central. Pourquoi na lobi bongo madame? OK. Namoni kaye. Mwana ntemi zela na kospito yango zaka mambatu. OK. Mwana ntemi na lobi ngana ozala candidat na Congo central. Yebisanga sikoyo a tout exemple ce qui a gagné toke na ba élection a gagné mwanantiemi batu ba okufa mwanantiemi akotombuko yebi kolo mabanga kolo ndika alobi na joie te na za gouverneur muta odinga seme batu wana bakufa ele kana mutu ya nani ya président de la République vraiment pour bata Congo central ba ina président siko biloko nango toboyi bazongisi déjà à tout. Tamba zongi sie makomi yangoyo ngana tambo na préfet zokundisanga ozolongisanga alela ta toi nani aseloyer donc ene na justice preuve yangoyo. Ah bon? Bref na kati ni yango za na kati yangoyo elobi mibeko nyonso tu bapesi ya tout ba article tout dans l'immédiat mais asenyo tellement mbongo si ko zotambola nango par rapport quoi na zotambola pona lobaki ngai na tambola zo ba information na sans été nazwa ba information na source omaninga biloko so na oloba nazwa ko yango nazwa la seul message pas président de la République ko sala na yo RRT ya ko lukisa ba élection ya ba gouverneur eleka ponini Kabila Moïse Katumbi ba pesi ba député provincial o bazaka mitema soso ba pesi bango déjà mbongo po ba zongisa ba gouverneur ya kala o ya série ya Kabila. Ah bon? Yasolo, yango président de la République, boya makambo ba élection, nomele biso ba gouverneur. Au moins qu'il soit sali bongo mboko ekufi lisusu. Ako nommé ba gouverneur en question na ba élection, to ezanga de sentinelle na lobby. Ben nazolo bananse le 48 heures. Signé mukanda wana atwa zonga na Congo central. Atu wana azaki muta PPRD. OK. Mais molima qui se de côté là a sala propagande mene. Na 2018 pona. Est-ce que yo za sûr que vous baché wana au travail bien? Azala qui gouverneur. Au travail bien. Ah tout nani a toi ça qui gouverneur tellement assez nous a rankiné. Ozo comprendre. Ne azali ko tia mutu na ye na ba Georges bato ba tia ye ministre intérieur na parti na biso. Siko yebisangai conseil d'état oyo. Elobi ke atu azonga. Basambise bamoni azana mbeba te azonga akama mboka ne Congo central siko yo décision ni noboya mais asele waza mutu moko fo atelemela makambo ya ba coup d'état oyo atelemela mboka et mutu moko boteli biso compétent mutu moko boteli biso nzambe pouvoir na biso comme pouvoir mona ba mboka na bino papa Blaise tok matana to kitande to zo kende bo est-ce que mboka ko bonga ou pas mboke kimi ezali entre abino mboke obonga et bon libulo Kabila timbola pendant 18 ans mais pourquoi Fati président Fati Ranger a retiré la biso pont après mutu muso a continué et là on a sepé le président Fati banda kasavu va kufa ti Kabila mutu munene na Kabila mandef Tisi koyo mama na ngana kosote boya banana yoka na biso zelanga na biso bitina maka Kabila ya mutu munini Kabila lebe na maka respect pour ani akomo ya signa na Rwanda baba kabola Congo tinelo yango tomo na bitumba na es yene mutaka na ba Rwanda
yango na mankaka respect soki na mankaka Kabila respect oya mwana pourquoi Kabila botola pouvoir na biso na 2016 mais yo apesi bino mais nazo expliquer nazo manquer ka respect pa yiba mbongo na biso ba Congolais basifa bayeba ke papa na bango azaka moyibi basifa bayeba ke ye baza na coup d'état oyo azali soki asali baje otikali na Afrique du Sud etali soki otikali na Afrique du Sud nde mokonzi ya mboka alobi 48 heures na yo kamere bozonga wa mama naza na kanda makambo etali coup d'état est-ce que yo oza sûr ke kamere bakoya soki baye te batikala baza mpe babunde na barwandais siko makambo ya kabunda mpe eza na position nini tozonga ne pa kabunda siko position eza ndenge mama nayibi mpe si soko bimi traître yeba kokokufa na siko pourquoi il a démissionné eza na mais nga nayebisi yo kabunda adémissionné mpo mbongo eleki ebele akomi na mbongo ebele mbongo ayibi ube ndenge ye mpe moyibi ti ye nanu na juillet te mais so na juillet non yo oluba toyeki ke ye mpe ayibi babiloko ebele yango nakeya nga naliaka epa mutu te kabundi so na juillet na berere kutu na mamba coup d'état oyo nayoka na okombone te nayoka batie ete batie na basénateur batie na badepute mais soki kaka nayoki kombo kabundi na kati mokolo yango nda omona nde nazalaka mpoli mais yo wana démissionné mama mambakala ana kabunda adémissionné bambongo na yo esale mokusa alie wangila na soso adémissionné wana etali mamunane mais nga naosenga bana Congo central bozala kimia conseil d'état déjà bapesi na cour constitutionnelle mpo bazongisa atu mais aseli azolinga seme des ordres tia Congo central bakenda baélection mwana ntiema alobi soki nga na bimi te nozalaka président eglise bato bakufa ezanga moto a président de la république bazongisa atu mpe mambo élection président de la république alongola yango anomele biso bagouverneur na baprovince na capitale anomele biso bagouverneur atanga mpe bakotianga ata gouverneur ya bana eza pouvoir na naoyiba mbongo nanga mo baofutanga naoyiba mbongo ya leta te mais fati ye moko nano afanda na pouvoir ayiba te bakonti fata kozala na compte azwaka salaire na ye bavivre na mwasi ne na salaire Congo déjà kufa nango fati so yayiba yebake mutu miso azwaka pouvoir ayibaka même yo lelo so président Fati makambo wana te soki président Fati koyiba c'est que le peuple congolais va se retrouver so va se retrouver te président koyiba te pas aka boyibi te bana Kisekedi bazaka moyibi te o comprendre biso moko bato yibe pe tosangana mélange na bamiyibi o ba oyiba yango na yingi na lancer message remanimer Zoya. Non, c'est papa. Président de la République a dit la cabinet, bravo. Président, qu'on a d'administration, déjà tu as François Béato, Kanabato, tu vas dire coup d'état. Banda remaniement, banda na premier ministre, tina ministre, élection Jacques. Namna lobé élection Jacques. Quand on le veut, vous payez ça les mipé. Beta. Non, beta parce que élection Jacques. Donc, maintenant, on a remaniement, peuple congolais, il y a ton d'après tout qu'il y a élection. Peuple allié, il y a une élection. Pour moi, la vie sur ma vérité des îles, Kingdom. On failli là, il y a une politique qui était, il y a une presse penge, il y a boudé Congo et Cameroun. Il y a un fandak. Donc, Nazana, Kanda ya François B. Bako permettre que na côté la François B. Na kaso na bete, tema kofia mbangani wana. Bonsoir Betty. Nani, muta 70 et quelques akobeta muta, yaba 39 ans tout 40. Sure, nako bon criminel. François Béa, criminel de la République démocratique du Congo. Faux papa. Muta pesi bino motema bongo bete. Fati soko comme un coup d'état pour l'intérêt à peuple. Ceux qui va remettre au coup d'état pour l'intérêt à peuple Ndima. Mais ceux qui ont comme un dictateur pour l'intérêt à peuple Ndima. Mais coup d'état pour l'intérêt, il y a Bango Moko. Boeba. Merci. Boeba. Alors, Blaise Molobelia, j'espère que tu as sur l'émission la biso parole ni pour le bas. Et puis conseil ni ne copie ça Maloba na pesa conseil, na pesa déjà. N'a pas 3 semaines.
ministre intérieur n'a pas sur 3 semaines anniversaire de commina. Nakotake yo tina suka ministre intérieur au komi ko manqué président de la République au komi ko telemela état de droit. Tangu ba juge ba vundo batamayele batelemi balobi bazongisa tout. Yo boyi po ozwaki kanya kotie mutuno kuna gouverneur potie la ko bambongo osomba ba vesta mafuta. Yebango olongwa ba okanga yo mamuno de komi na cour constitutionnelle ba okanga yo ba olongolo ba sapato na ba senti de François Beya yo ndongo zana otikana suko bimate OK prison na ba dipon na yo petia na mutu na yo ozala condamné à mort nga de na condamné yo à mort maloba na nga na loba ngwana bolimbisanga leo émission za likolo pona la kanda na liku ko kamamba François Beya te pona loba yango déjà sinel bakangi mutu no François Beya bosambela na kimbangiste bino mibale bosambela na kimbangiste Hermo boke ba Jova olongwa ebi bato bakufi kuna kotama tadigibala oui il faut bakanga déjà sinel baokumise poil il faut bakanga c'est malhonnête c'est un moko criminel de la République kobomisa batu to ba accrété zate na mamba basingana beje lemba nango mais bazotika nini l'état po babenga ebe interpeller ah nzambe na ngai pouvoir na biso moko pasi mo ah qui c'est que dit le père Ezapasi nzambe. Merci beaucoup. Elle a peut profiter couper ça. Merci à Maître John depuis Suisse. On a beau pété couper la blanche depuis Paris. Papa Trouve a fait une émission au Lobby Lucas. Et là on a bien ce pélican de Obengisinga. Famille qui sait que du beau à Kimia. Ici ça a réglé situation. Bon kanga batutu au bazar les concernant na makambo. Oyo kana oki kombone ngana après ya okima ya lo baba beza 12 généraux mais ngana on lo beza 15 généraux. Photo baksa 3 mususu ba Rwandais wana. Na ba mutelo ko salinga pasi na coup d'état oyo tant na yoki before biselele tant na yoki vidéo chimanga et salinga pasi bato mokonza bande ko pesa motema na ba François Beya yango moni mokonza mboka akomanika dictateur biso mo pepe bato tindi po mboke tambola mo pe na dans ce pays là na ba charisme machine na rambo ya kazi siko Fatipe Ranger azaka déjà nango mais aussi président moi aza chrétien mais balingi siko bata kuruze yo mona pi Jésus Christ aza sans maquillage batia Jésus Christ na maquillage batia ba beauté parce que mon dîner Kabila en tout cas sori na ye pour finga ils ont pas sur finga bakangiwa mais pour le président pouvoir ya Fati ba finga bazotika donc kito côté te yango na siko to banda ko s'occuper na batu wana nyoso tu bakanga bango pour Congo etombwama Fati tous les présidents d'Afrique aza dictateur yo pe linga ba bengo dictateur ko za no yesu te soki yesu abengo lelo kende lolo ke lola soki elife place ako boma place ako kanga place ako mais place ako ndeti François Beya linga boma ya sa nya gabe mais faut boma merci maman merci papa couper ça va tomber télé ngana politicien on a couper ça va tomber. Ok, merci Papa Blaise pour l'invitation à Bissau. En tout cas, merci. Congo Suisse, j'espère que Bolandi, le Sentinelle à Congo, a expliqué Bissau. Alors, tous allez toujours brancher Congo Suisse Télévision, tous s'abonner, tous aimer, tous partager. Donc, à la prochaine. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukou Yena Congo Swiss TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna Tobiaka ya ba chambre froide d'été. Vraie information. C'est Congo Swiss TV.